La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yangoyo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de étoile de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça vie sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça vie sur l'information. La voix du peuple, oh. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de étoile de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça vie sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça vie sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de étoile de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça vie sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix, oh, si tu as bien. Bah, tu le fais bien. Oui, oui. Elle tourne vraiment, tu vois, elle Ouais, place ouais. et puis... Ouais. Elle est en train d'éplucher. Voilà. Mais pour moi, tu vas essayer un peu de mettre juste un petit trou. Hein. Après, on a eu au Samoa, il y a du dessous de Bossa. Et puis tu injectes un peu de piment, un peu. Juste un peu. Ouais. Là, déjà, ça va. Mais c'est bon pour la santé. Hein. Ouais, c'est bien. Faut vraiment. C'est pas la forme trapèze ou bien c'est triangle? Non, c'est la forme triangulaire. Triangulaire, oui. Ouais. Là, c'est la forme triangulaire. Manger 5 fruits, hein. Manger 5 fruits le jour. Le jour et Ouais. puis des légumes. Oui, oui. Il faut vraiment respecter ça, c'est vraiment important. Mais c'est bon, hein. C'est bon, hein? C'est bon. Ça va, hein? Ça m'arrange. Ah, Ça m'arrange. tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup prié pour toi l'autre fois. Ah bon? Oui. Oh. J'ai prié, j'ai dit à Dieu. Bon, je ne sais pas, mais je n'ai jamais rencontré un garçon aussi brillant, intelligent comme toi. Oh, merci, Non, mon ami, merci. Je vois ma professeur, mais ces garçons maîtrisent beaucoup de leçons comme ça. Pourquoi? On comprend qu'on est bon du solo, on a déjà 3 fois licencié. Licencié en droit, en marketing. Okay. J'étais là, à leadership. Là, je fais business administration. À leadership, tu as fait business? Oui. Système LMD, oui. Je finis, je fais première licence, deuxième, troisième licence. Ah bon? Après un moment. Il y a 3e licence aussi? Oui. Ah bon? LMD, système LMD, c'est pour les Américains. Ah. Oui. Et après, on m'a dit non. Bon, il y avait un ami hein, qui m'a dit non, attends, écoute, il y a maintenant un vent plus pour les économistes. Hein. Ok. Et par là, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Ok. Je suis licencié en droit, licencié en marketing, mais je peux aller encore en économie. Donc c'est la 3e fois que tu fais la licence. Troisième fois que je fais la licence. Moi, quel n'est pas les grands, on a fait ça. Un peu de piment. On ajoute un peu de piment. Juste un peu, hein, pour ramener le jus à la Sancerre. C'est ça l'expression? Okay. L'expression, c'est ça. Ramener le jus à la Sancerre. Ramener les jus. Donc le jus monte un peu. Ah, donc petit frappé, ça y est. Hein? Merci maman. Voilà, petit d'ailleurs. Ah ouais, petit. Ah, mouillé pas de la quartier, hein. Ouais, mais. Ouais. Mais nous sommes, c'est ce qui est vrai. Entre nous, on se le dise, hein. Bah, limite, ils sont parce que même dans l'auditoire, tous en âge 1, mais on doit sentir que nous deux, tous en âge 2. Yo l'équipe. Non, yo pour l'équipe. Tu sais, moi, à part mes études de la théologie, ok. En tout cas, on a fait des études, mon sauté. Mais yo, bon? Oui. Moi, je fais que la théologie. Rien d'insiste la théologie. Voilà pourquoi j'encadre ma frère. Je suis derrière un pasteur. Ah bon? Oui. Donc tu es chrétien, hein? Oui, je suis chrétien, oui. Je t'avais dit ce jour-là, non? Nazaki Choto, Singayo Samila. Moi, j'aime pas. Tellement des escrocs, il y a de faux prophètes, il y a de faux pasteurs. Bon, je me suis dit, je dois rester concentré à mes études. Ok. Et c'est tout. Je sais que Dieu existe, hein?
Mais je veux pas aller à l'église pour faire quoi là? Mais tu sais, en priant, Dieu m'a vraiment parlé de toi. De moi? Sur ton nom, bien sûr, je sais pas. Mais ton nom affiché devant moi comme ça. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah. Oui. Il y a un moni. Il est vraiment le lona solana yo. Natuna yo. C'est quoi ton nom en fait? Pourquoi Dieu me parle de ça? Attends, Dieu parle de Ndombasi. Ndombasi? Oui, exactement. Ah mais attends. Attends, je vais te dire. Ndombasi, normalement, c'est Dombax. Pardon? C'est Dombax. En portugais, c'est Dombax. Dombax. D-O-M-B-A-X-E. Dombax. Donc, il faut bomber le torse quand tu dis ça. Dombax. Dombax. Ok. Normalement, je suis en portugais. Ok. Je porte le nom de mon oncle. Ah bon? Il fut un génie, hein. Ton nom? Très intelligent. Ah bon? Malheureusement, il ne plus, hein. Ok. Il est décédé, ouais. Mais c'est un génie. Bah, il n'a pas eu vraiment la chance d'exploiter son intelligence, hein. Bon, par rapport Yambo Canabiso et puis aux Amaïle, mais au monde où travailler, hein. C'est ça. Akoufa Bongo. Il n'a pas travaillé. Non, même ses erreurs. Moi, avec jamais. Comme je porte le nom d'un génie, Ok. jusqu'au bout, même si c'est pour faire 5 licences, je le ferai. Ok. Ouais. Sur l'économie, va bien nous dire que art dramatique, il nage pas. Tu es prêt à faire ça? Oui. Même 5 licences. Parce que la biographie va compter. Un jour, je ne serai. Regarde, quand on parle dans la matanga, parce que tanga comme pour lobby, monsieur Ndombak, ça sera Kanani. Akoufi licencié là. Akoufi là. C'est la valeur, non? Dans la famille, non? Ouais, c'est ça. Donc tu es prêt de recommencer? Prêt, recommencer. En tout cas. Non, sinon Dieu m'a beaucoup parlé de ton nom. Il m'a parlé de ton nom, Ndombasi. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ces noms comme ça, à répétition, Ndombasi. Dans une manière de, on peut dire, c'est une prophétie, hein. Il y a un message, il y a un... Bon, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. Maman, maintenant, il faut maman. Ah, ta mère prie? Oui, maman, il faut maman. Ah bon? Beaucoup. Si maman, ça va. Maintenant, on quoi? Maman, on va t'attaquer déjà. Okay. Oh là là. Tu en veux encore? Laisse-nous faire. Ah, tu veux que la... Tu n'es pas est-ce que c'est payé? 3 jours au moins, on a tout, c'est payé. Et ça l'a bien. Yo no ebo mon ma be. Non, mon ma be, quoi, tout le monde est sur mon nom. Hein, Jérémy? 3 jours, peut-être au monde anité. Téléphone et les cartes, si on m'a contacté, et en plus, ah, ouais, c'est pas nana. Comme nous allons na la buka, comme nous attendons ba na ola le pa nani, to tu na ola na mbetu nini, olota ki nini, position nini ola la ki, yo problème nous na lali na lamuki. C'est le plus important. Problème nangeza ko, oyebisanga ah weze pa nani ozomona na te pona nini téléphone ekangami pona depuis mukolono oyebisanga keno so ba lookinga nazate. Et kende la ki okenda ki wana na mona ko sute téléphone eleka te. Ti yo moko be en plus obenga na numéro inconnu. Et ça bientôt mon te bon point. To comment dire le quoi ba camarade et on se tous à la place mo ko yo monanité boutique no na iba nga ba prix te yo mtote kaka. O tikenga ka boutique mo depuis mukolo nga pe na fongola nga esute na tika mukolo bana ba ko lukanga. Ke deni ka mto ayaki kana mtu mo na ayaki na epeka atuna ki oza na lobi oza te akena epe na tika ka wana na moni oyete na kangiti lelo. Obi mon kilo eza mabesiana. Elo ngo bomisanga siko na minito bolamu nanga. Ki motema malamu na ngai. Ko banga nzambo nga na banga nzambe. O na za tam sou vérité mo ngebi mana mnoko nango mwa masi akanyinga malo. Na vandi nie na kufa na likamwa lo kwa Hitler. Likamni. Yango nde linge bomisanga lelo. Likamni. Mwana mwasi moko ayaki na Denis jour wana. Mwana mwasi wana defisanga mbongo. Nga moko na yebisi na ofuta ngo avec intérêt. Hey! Ikomelinga singana kingo. Ikomelinga singana kingo. Ikomelinga singana kingo. Mbongo ne nazwaki dia na pesi. Intérêt salaki so $500 na pesi 200. Donc etikali 300. Donc akomi kolanda ngai lokwa singana. Ba kangisko taba bazo bende ba kene na lokolama tongulu ba omema na kapela. Nicolas $300. Ya volonté na ngai moko po mbongo déjà to kabona wana zanga mona ba te na motia malamu nanga.
na kibomoto nanga nazwa na batelo intérêt parce que yo pesa ngambongo so azoya na koganga na koloba so quand on dirait yenda yebi alphabet français banana ati na z on dirait yenda sana ba secret na on nga so no bina loba makamna e ah masia masia azopianga pasi na komo bima mabe na place on ko bima mabe te pona masia on nga pe na sana ba secret na so no bina loba na panzaye ozama be mais c'est maman na maman mabe azama be makasi je te dis à tout et pour toi bolamu ebomisi ngai siana nazoka fievre mpona bolamu masia mpona kata makambo oyo fo azongiselanga maloba fo azongiselanga maloba mpo fona se défendre chef bonjour papa na ngai mpona yebi yo te ozoyeba ngai no toyebani mpe tombata soki musamatama noboya naseni mobala yango yewa jour atikako na cabine oyo bayaka bambuye pa bato papa wa mama na escro yo wa frapper ya numero ya liboso oescroke mbongo ebele ya mama telemba ye oyo na mwasi na otikala na cabine balati ye otompanga ye kambanga na otompanga na ye nana omoni toza yoka ngai tala Teresa Mine bureau daza ya kopanzala makasi vanda papa kimisanga pardon papa na ngai ngala kimisa yo pardon sunga ngala ngala kimisa yo yokolela ndongo sana okolela pena yokolela te tosolola okolela yo akota sourire makasi siana balwa comparaison ya mobali moko bona mobali mutu moko ana niveau no beto mbata moko na vino nozo mbata bongo te oki kota la mutu ko malenge sans discussion ça koninga tozo kende na ndako mwasi oyo escroka ngai te bato akufa martyr ya bolingo ngana kotikela makambo wana ngana okipela makambo te mbanda na memo nanu place oyo escroke ebo sikoyo nasala sikoyo nasala na siana eloko te tuna ngana tosala eloko nasala na eloko te ngana tosala eloko nasala na nsima ye na nzoto te toza mama ye masi abomisi ngai bana ngai naotuna question yebisanga naotuna o question wonde toza bo Teresa Mine ngana kokalme ba bureau de nyonso baza merci papa ngai ngana bozambe osambela makasi waga sodima otexta wamda mishoni nakota ba église mpona lakisa nzambe naza na souci ya mosala ok c'est kozala ba vérité wana ba vérité oyo oloba makasi ndeko na ngai yebisanga oeskokaki to eskokaki te yabotuna eskokaki te masi akanginga maloba papa na ngai masi afongola ngai na biso na nani akangi maloba masi akanginga maloba lola solola masi akanginga maloba masi aseni akanginga maloba papa na ngai eskoke yo chamisa bino bata zobo mo sasa ngasi ko tamo tamo ko to wali bomba do yope na non c'est la mort tu que yo mo yo ko kima masi akanginga maloba Masia sana. Ozoka masia kenga maloba sana. Papa, neka tsiko sikoke mo mosona mbongo. Problème eza ba la tela nzoto. Asa bolo ko mbula na. Obi yo mo mabe. Tu sais que tu es mineur. Bébé. Ouais. Maman abina ngai. Oh. Bébé kata suki komi bele boye. Tande mobulu na bisayo. Faut kata. Ata monta bosi sa wana ta ba 17h 18h wana. Na tiki na salon ba kati osi kweza esali propre te. Problème te po na na salon. Faut kata suki. Omoni so kati suki bimsa pe bota ki mobali. Te no salon. Kati suki. Vendredi, samedi no pas na bonsa suki. Oh Maria. Mobali na nga sûr. Moi c'est na nga sûr. Bon. Ouais. Maman vit pour la date, il y a des problèmes. Ok. Oui, la date, il y a un problème. Il dépend de ce qu'on a dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman, tu as un mécanicien, il y a un même. Il y a un problème, il mécanicien, pas un moutako pour bail. Oui, hein. Surtout que aujourd'hui, il y a un thème, il
obalanga honorer nga na famille na nga ba mona yo donc du coup ka beto umeli pété et sali mama bien et sali pe ba banoko pe bien donc ma famille ça na bien pour mes asko yo et est-ce bino kuna bosola na famille oui ça bango ke na famille na biso déjà problème té ata lelo ata lobi bokoya na bino na date boté ba boité bon déjà biso na wolo ba déjà sur 100% toi déjà na 80% na biso o ezaki hein tozo bongama déjà toya tondo zélande merci mon ami to bando zélande suite na bino tellement bi déjà maman za na d'accord ngai pe na pourquoi non ça la tout na vandisa ba o baza mikolo na bisa bango ke maria déjà a soleil pe na maman bango kuna baza d'accord donc ba lobisko balé eza na cannabis donc c'est ça mais pour nanga normalement on a déjà wa moi sinanga na linga makasi il faut vraiment na honorer yo avec des valeurs donc on avec des valeurs au honorera femme africaine donc c'est ça on a pour chérie comme peut ça ne pas c'était pour na dot biso famille na biso bateka mwana te famille na biso babalisaka poko baleza te ko teki mwana kende libela donc teki e poko bala bimsambongo be pour ta partie chez biso za la bongo te et surtout biso ba africain partie biso eza baté ba otana bango cher te ko mitumisa mana te o ka ba repesa wana yo moko mona ke moya kutu o mona o mabeza te ko basenga pe biloko be ndé ba famille si bazara partir à libale comme le roi ba oteka mwana partir à libale biloko leke bena mutako kisu moya yo pesa ngote biso za na ngo bongo en fait wana za ndenge ya coutume na bino mais na part na ngai na ndenge pe ya coutume na biso oza mwasi nanga merci ngamo na yebi kilo ya enveloppe nini ton niveau ya libala nini on a préparé pour honorer donc on a ça vraiment tout na honorer on a à tout à l'heure avec des valeurs oyo donc tout le monde a qui ba pesa ba femme africaine donc ata pa no babala ka mwasi na mungwa ata pa no babala ka mwasi tana mo porter mo boye mais nga no balo avec des valeurs maria donc ça sur na ngai mais est-ce que faut permettre nga ce qui est déranger te tu sais maria oza mwana mwasi oza déjà femme ya kotala oza mwasi kitoko tellement mais air moko elateli na yo ezo géninga na ndenge mabete moni ya monde oyaka na garage bongo toaka pena bamasa na ngai malgré tout batala ko mbe bamisupe batala ko na mwa liste mo ya bien te par rapport elateli na yo moi ça za symbole moko boy o eza ya valeur et surtout biso toza ba africain donc moi si aza na lolenge na oyo alatelaka donc prochainement so ko changer la télé et ça a tellement kitoko sanga bien nandi moi ma bête dozel loko et matanga chaque fois so na okuta no donc no belle le so na occasion ya ozana yo no yebisa ba boye bien te mais nandi moi ma bête juste quand moi conseil pour un super okuta na moi oncle na biso ba oncle ba moi ba loba biso le ba africain to comment et là te la moi si yango teza kati na peut-être na kati nous en qui bo moi si mais yo mo sepe là qui ola tarabombe et ça ba famille mususu so ba moni bo ba mona neti moi ça moi na bango aza moi si moi mutu likolo donc ils a bien te juste bon ça là te na merci bébé et ça nga bien merci bon oza mobali obalanga pour la vie donc vie na nga mobimba siko e koma na yo nakoki kosala jamais eloko mo oyo ezaki yo sepela nango te donc elateli na ngai encore yo beza mabe eza problème te peut-être ngai namona yango bien mpo na ngai me naza sunga mo te nakomi na yo donc naza obligé ya kolanda oyo olobi eza problème te encore boye elamba oyo naolata yango mpe su te nakomeka kochange malgré eza facile te eza facile te parce que nalata boye kala banda pa biso banda bomwana na ngai moma nalataka boye mais nakomi deya mwasi ya motu
On a ça l'effort, on a changé la tenue dans ngai no meka. Au son ma plus on tous au héros c'est spécial. Faut changer et ça nga bien mais non déjà à corriger moi pour faute d'orthographe t'es pas. Non. Aka moi kutabi oh. Yo bimbali na za mécanicien. Pour mécanicien que ça a commis français pour ndenga di ah. Donc makamno so kuni elo bon ba mécanicien nyonso ba mona na nzela ba yaka na domaine yango par hasard boye. Nando tie $200 babi oh. Tout le temps mukanda pamba ba tie $200. Ah, est-ce que vraiment ça mécanicien abi maman aza mécanicien? Moi je suis un mécanicien responsable hein, responsable et puis mais mon cher. Na doit peut-être les canabas. Papa n'a Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. C'est bon, juste. Comment on est comme là, on est les cadets? Rien du tout. Et puis plus pire encore, tu n'as jamais été banquier, papa. Tu es granacadie, on a la boutique. Maman. Quand on est dans votre bande, on a besoin d'y il faut mettre à moitié libéré, pardonnez. Pour y aller à la libération. Non, il y a un béton bâtard pour ma camboyo. Viens, papa. Viens, moi, ta moitié libéré. Vous mettez à moitié libéré pour y aller à mon ami. Comme ça, il y a de la liberté. S'il te plaît. Vous comprenez? Papa, merci. Viens, mettre à moitié libéré, merci. Oui. Monsieur Chapani, Monsieur Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Moi, on en est à j'ai été kidnappé. J'ai été kidnappé par un taxi. Maman, je te dis que à mon avis, ça qui m'a dit. Mais elle nous a tout dit. Elle nous a tout dit. Papa Jérémy, tout tergiversé, Monsieur Chabani. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Nathan déjà a un problème. Et bien, mon bas, tout justement, mon frère, on est des intellectuels. Je comprends, c'est Monsieur Chabani. Merci. Merci, papa. Merci, papa Nangai. Yo yebi makambo comme Nangai. Jérémy Tengai de quoi yana ni kam to fa na veni mona ba mina. Amina wa moi sina yo. To fa na veni moko bosa ni jour otindela ngambongo pa Amina papa. Amina c'est qui? Amina moi c'est papa ti. Toi moi je te connais. Ah papa Nangai lo nyongo sala ngana miso ba tu boy basi ni nyolo nganga ko sangwa boy. Mais muto a sala ba ko escroquerie ba mbongo. Mais c'est famille Monsieur Chabani. Yo. Donc bloquer na ko ene boy. Te koloba no makambo te tali soke nkolombongo ezangani soke eza ye eza makambo ngana ye asa mobali ya mutonga na yebi asa mobali ya mutonga mama yo comme ça va na nini yo mama parce que dans mon facette mususu na ndenge ni là c'est quel langage na tout ni question pour mon kolomba papa loba te papa na ngai c'est mon mari mobali nanga mobali nanga on a le que mon gars c'est lui mon gars mobali nanga nda tu peux me dire oh, qui est Minagi? Mina moi si na été ami balé. Ah d'accord. Alors moi c'est le banda. Moi je sais que non moi c'est la surprise que non moi c'est le banda c'est ça. Bon. Yo to canon parenthèse non. Give me my man. Tiens bon. Non, le colo da qui s'ga score qui. La score qui non qui boye na yo. On na l'impression qu'il français. Ngala OK na biso. Parce que tu peux disposer. Là, la salle où vous essentiel, vous mettez à tout le fait, toi. Vous comprenez? Mon cher, on est des intellectuels. Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Guy. Quel mot? Guy. Ah, ma belle. On l'a mis sous thé. Il m'a belle. On a abandonné makambo lo bezali. Masia kanina maloba. Maloba so ekangio. Okoma babo no bande. Vas-y moi je t'écoute. Zina. Omoni masia so kanki munoko. Ongo balusier. Papa nangai. Ongo mbanga no. Toi, ta place ici en prison. Ouais, ok. Ouais. Tu as poussé le tir très loin.
Tu me connais? Il est là. Ah non, non. Banabenga maman na ko benga mina témoigner makambo ekomi na ngai. Makambo ekomi na chef. Expliquer quand même les intellectuels. Tu vas voir, c'est prohibé mon cher. Mon cher Yoka. Là on attend on a la gauche à droite on bossa là. D'ailleurs quand il a bisoté. D'ailleurs on a memi au awa, au moins na oyo. Ah ça quitter la maman Bino. C'est ma femme légitime. Papa tu peux partir. C'est ma fiancée astriminaire. Moi, je vais être français astro-bélégique. Tu peux la prendre et partir. Problème de maman. Mais ce que vous avez fait, mon cher, mon frère, vous allez calmer la situation. Non, 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 non. On ne peut pas calmer la situation de la manière vous allez me sentir. Tu as escroqué ma femme. Et cette femme que tu as escroquée, toi, vous avez compris. Pourquoi? Maman, pourquoi? Maman, c'est alors, bon, soyez, votre fille a monté le Bokanaki. Faut chercher l'intellectuel. Je ne veux pas comme ça l'intellectuel. Il doit répondre de ses actes devant la loi. Non, non, non. Papa, la loi est nandimi que ce soit bon. La loi est cassée. Madame, yo tangas. Yo patanga. Vous pouvez discuter. Venez un démon vivant, quel est le mort. Et là, on va chaque fois libérer l'innocence. Papa, que Liambongo naïe, Daniel Sovala, le c'est terminé. Papa, moi ça c'est dans bête ou m'battre. Maman, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu veux réaliser je peux dire des bêtises que aux ça là? Papa. Mais papa. Oui, nanda kunanga. Nanda kunanga la xanki ngada on ça ba bêtise. Mais maman, mais comment fait-il moi si, on sait qu'on utiliser te permet aussi comme moi d'ailleurs que le lombongo à ça n'importe quoi sortir avec de vieux, avec n'importe qui pour le lombongo pour la gapolia. Est-ce que c'est normal? Hein? C'est ce comportement ni moi les maman africaine non na boti moi na pour moi na le basa yelangai. Non. Mais non. Hein? Et ça réalité moi ça m'a bien c'est passé la monde d'aller là. Comme ça tout ça clair. Moi dans la yo boti. Tu n'es pas n'importe quoi. Ce que tu te dis quoi? Lobby. Et mon gars baloba que pour éduquer une femme c'est éduquer toute une nation et pas le l'autre. Parce que déjà quand tu fais ça avec elle, tu n'es pas en cours là, à boti. Moi on peut faire un comportement donc c'est ça bien dit maman. Et ça bien dit, je n'ai pas aimé. Raison baloba que la mission baza mayaka bazangi kingo. Mais c'est malobo oloba. OK. Ce que bimaki na mnoko mtu mususu engeza kitoko makasi. Mais il faut que maloba kitoko mais so bima na mnoko moko ya insensé. Moi insensé. Façon yo zo lobelela na penza. Parce que je suis ngai ni na vanda na yoka yo. Mais maman c'est ça ici c'est comme ça on va faire. Pas moi na ngata na botaki ye, na botela ka yo bonzenga. Mais waza te pero. Vous trouvez ça normal? Bonzenga. C'est votre fils, c'est normal. Qu'est-ce que papa? Normal ma casse. Comment nous n'aurons pas eu? Comment nous n'aurons pas eu? Non, béton, ça va chier. Oh, c'est une leçon de morale la carte ndak nanga. Non, personne n'est infronté. Il y a yo bonzenga. Donc yo zwaka mwana nanga. Oye bateka za mwana mutu. Wana nde saka kitoko. Ozuzo mwana batu ya mwasi. Ovo vanda na ye. Wana nde mwana ngo kitoko. Siko soki nda moko mukolo mwana. Na tiki mwana ngai. Akendo lukela nga oyo ko ikosaki ngala ko convivre. Yo mwana mabe. Pour moi il faut préparer les trucs ça mbongo. Il faut préparer. Pierrot maman za menacé. Nini d'abord. Na koya ko so mona ba ma papa na ko na ko. Okikaka na yemba on est au. Jérémy. Monsieur. Attends, sois sérieux. Vous habitez, je suis pas très en respect d'abord, et puis on se demande. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Bonzenga lobby bo. Atelemanano. Équipe ya Renaissance ezala ka. Telema monsieur, non telema. Yo kanga mana na fareuse na bango tile. Attention na malomate.
te permets les qui c'est normal. Vous avez trop de temps. Tu te permets. Yo Luka Ozwani. Je suis ton ami. La réalité de passer la famille non supporter en côté. Famille na famille. La famille nani Castel Matena on peut tomber dans neige quand mon ami c'est grand frère non la famille oyo. Famille à moi sinangai ami. Moi si je peux dire. Copine nangai. Proposante je peux dire. Bouti comme moi nabino akende libanda alukela bino mbongo po bino bo se retrouver. On a yo grand frère otanga. Ce que ça moi na ya mutu. Mais quel manque de respect. C'est ça. Grand frère on manque maman na respect parce que maman otika moi na akende osala kibondumba boya kana mbongo bo lia maman. Mais grand frère eza réalité moko eza normal que. Mobala Sony. Il soit disant que moi si na wana zo que osala kibondumba. Mais yo zo lande zo yo lele. Maman, c'est à peine là où tu es. Ngaya na bisio. Tika te soki omonike leki na ngosala kindumba. Ona yo bala yete, ona droite ya koloba awa. Longo na porte ndako. Na kindo aider maman tomba no. Yo makelo ngosala kosala ketina kwa. Na na yo kate. Ya ayo kele tikuna. Mais tu es là la personne. Nanu obali amina te. Nano bala mina te. L'on bala mina te ko ko tire injonction à te. OK? Que regardez amina on sala boye. Bitira tout monde gérer. Éducation lek na biso mwana biso moko. Pour vous c'est normal. Kene ngwa ngwa. Non kene kene. Na polo tu bati ya Messi. Sans combo kene. Kene. On l'excellent. Tu te pression par exemple na habiter so gen tenda Paris na habiter. So mo mdala appartement mo na ballon na habiter kene. Kene. Bandeno kokata mandefu na yo, bandeno luka mbongo oyo pesa pe mwasi yango. Obi na ko sebe to ko manette la manette. C'est pour nourrir ma famille. Onsenga, je t'aime bien sûr, mais j'aime aussi ma famille. Je ne peux pas continuer à voir ma maman en train de souffrir. Asala oesimite, confrère nangatanga. Je ne te mérite pas. Je ne sais pas où on est les émissions, mais tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je sors avec d'autres hommes pour avoir de l'argent. Pour nous, le moyen de survivre. Et ça, car pour la bien, il y a un côté mais pour ma maman aussi. Mon Dieu, essaye de me comprendre. C'est pour ma maman. Mon grand frère, je ne travaille pas. Soit celle ma licence, ma diplôme, c'est grâce à moi. Et jusqu'à aujourd'hui, à ce temps-là, à mon côté, je dois me battre pour ma famille. Je n'ai jamais voulu être trompée. Je n'ai jamais voulu comme ça, on a un niveau haut, mais je me disais peut-être un jour nantique et au balana, mais malheureusement. Pourquoi tu as fait ça, Amina? Amina, pourquoi? Maman ni wana olinga boti mwana ye. Amimi 9 mois na dikumu. Amimi 3 ans na maboko. Et puis na kokola ne a exposé. Amina. Okomi lokola
je sais pas, je peux dire, Moutuka moi qui a sali n'importe quoi à Bouli, après na souka na versement, c'est ça Amina. Amina, la femme que je donne mon cœur, je donne mon âme, je donne mon esprit. Mais à la fin, regarde. Amina, pourquoi? Où t'es la venue, où t'es Amina? Amina, tu sais combien ça m'a blessé. Tu sais comment ça n'y passe. Amina, chaque fois, je crois, parce que je disais, je sais ma copine. Je la connais. Je te dis pardon. J'étais ignorant. J'étais tellement amoureux de la fille. Oh. Maintenant, mon à côté, ma belle a été. Donc, tout ce qu'on me disait, pour moi, c'était faux. Parce que, le côté qui n'a pas voulu ma casse, tu sais, ton frère, comme j'aime avec mon cœur. Je me donne corps et âme. Mais à la fin, j'ai vite compris que vous avez une raison. Vraiment, excusez-moi. Pardonnez-moi. Peut-être que le langage n'a pas envers vous. Peut-être que le barrière pensée n'a pas envers vous. Vraiment, pardonnez-moi. J'avais parlé avec la fille. Il y a un que c'était vrai, c'était sa vie. Vous avez vu un autre mené. Elle a parlé de n'importe quoi. C'est important de nous raconter. Ni moni nga mozoba, ni moni bololé. Donc, mais tu sais bolingo mteli, si nga zoba to naza na chance te ozana. Pourquoi on vous dit de fois aimer avec le poumon et non avec le cœur? Bon, moi je ne suis pas contre toi, je ne suis pas contre ta décision ou tes critiques que tu as dit à mon égard. Tomber amoureux ou amoureux d'une personne, ils allont m'embêter. Hein, le coup de foudre existe, et le beaucoup, tu n'es pas allé l'opé bourré, ou tomber amoureux ou amoureuse, ça, deux fois ça se fait, mon ami. Moi, c'est tout ça là-bas, je n'ai jamais vu une personne meurt pour escalader pour balader. Non. Mais je connais de personnes, beaucoup de personnes sont mortes parce que Babala qui ne va pas choisir ma vie. Et ça, en fait, tu es mon sang, tu es mon cousin. Ne croyez jamais que tu es au danger d'erreur wana. Pour shit na yo le mot esika mo ya mabe, soit le mot ko ela libanga na yo na mutu panzani, soit le mot ko ma esika moko boye o mutu la mutu oyo ni yo ninga to ngato s'attendre na moté. Je connais bien Micho, plus que yo. Je t'ai surpris ya oya esika wana bona ko tabino mi balé. En fait na mi tuni ba question azum marché sans que ngana yeba. Boye bana kala na mutu longa je ne pouvais pas ko kalisa ko tuke yende fiancé o yo bande ko betela matolo désolé non le bango pona piquer mais c'est vrai na tikale ko kalisa lo mo j'étais surpris sous les chocs sous l'émotion ya oyeba ke basi o ngala bande ko teka na mbongo basi o yo ngala bande ko utiliser ko bimana ba n'importe qui na batata mibimba tala bana na ba bimana ba to mususu yo muzu mituna est-ce que mutu penza normal pour elle ba vie musunga so na bongo mo na pena fo lo pena o ko mutu akisi penza o ya liara na ye pena ba Babylone est à Dubaï porte à porte. Mais hôtel à Bébo, à mes choses à l'indépendance, je m'en fous complètement. Je n'ai intérêt dans les carte sur l'ambon. Je paye moi 100 francs, je paye 20% dans la médecine à poche. C'est tout ce qui m'intéressait. C'est tout, mon ami. N'importe où il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, cher cousin, il est très important dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est très important, surtout pour un homme. Je vais aller plus loin autant que ça y est, Bible, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu comprends? Tonton, moi en te regardant en fait, des fois je te condamne aussi pour ce que je me dis église, qu'aucune église est ma bête. En tout cas, il y a quelque chose qui a encouragé le macasse pour s'embêter les rapports de bien à venir futur yabana. En tout cas, pour s'embêter les bien. Mais moi, je suis mon bas de scène, mon bas de canaba parcours dans sa vie. Église kende, boîte de nuit quota, bar quota, loge bar quota. C'est par là où il y a vie à Boutuna, vie à moi, ils ont nini.
soki oyebi mabete moyeba ke malamu existant exact soki oyebi malamu te moyeba ke mabe na mokili existant exact mon ami ba fille ebele bakendaka ba dimanche na l'église wana ebele bazobeta ba raba ba shika ba olande na butu yena mutapetaki ba butu ya whisky yena mutalango ki kwiti ti awa mais na dimanche na wana tango comme prophétesse na l'église azo loba parler à langue kuna na Saint-Esprit qui est zomi tonton si j'étais à ta place, la première des choses qui m'a amené à ça, c'est que je vais faire examiner est-ce que je suis en bonne santé. Pour moi, je n'ai habité sur une bonne personnellement, je n'ai habité. Pour à cause de la maladie, à cause de la maladie, pour ça, il défaut et défaut, ça y est belé qui est ma qualité. Elle a beaucoup de défauts, mon cher ami. Beaucoup, je te dis. Beaucoup. Mobali na nzoto ya mwasi ezalaka libala te ezalaka bana te tozana ba biloko ebele totikaka eza pe na biloko basi ebele batika epa na biso o ngana yo tozaba inconscient toyebi te nzambe da yebi le rapport sexuel est un mystère moko boye en tout cas c'est inexplicable cher cousin et ça ressentiment mon cas il y a quelques minutes mais dans quelques minutes on a perdre vie no mobimba oui bah t'es que yom toi nous soit libota na ya maman na yo au perdre vie du couleur sentiment mon cousin il faut faire très attention mon ami bana wana ngana bando teka bango boye bazaba no mona bango tomba baneki ndumba na veni nga na staff nga faute de mboka musala ezate monika ke bonong te manga za ba branchement ya batama longa na so bana bato na pe na tsewa eza faute na yo eza faute ya ba parents ya bana wana ebele ba osaba ki ndumba wana tant susu ba parents na ba kope ba poussa bango bazo faire partie na berre wana ya ba vie wana ninga bana na bazo bibisa bango oyebi encadrement ya malonga ezate encadrement malonga ezate na lobité que ça qui nous beza malamu na bibongo te mais sur la majorité bana mususu bo sala ba kindumba on les aberrer ba para ba mususu za ba faute de moyens avion on a aluka ko kete bona ke bois na mi bois kana kindumba mais ce sont beza kindumba te je suis désolé mon gars je suis désolé en fait moi tu bana convier bana ko bombo parce que na no mona ke ngalo tu sera déjà na ba tu as la infinité ya malonga te tout ce qui ngayo ba no mona bana ko sala wana manager au boss c'est parce que nous avons écrit dans ngaya bana wana ngana te karabango na livre bango et pas ya mibali. Barossa une semaine à Dubaï, barossa la bonnette à Michon dans la te combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Ba paraît belé na Congo bazé ko ba faut ko tumba bango ko tsa bango ba pine ko tsa bango moto et belé parce que bango nde besoin nuire bana na erreur et belé ya ba parents bazar ce sont des irresponsables au boti mwana mozoko ko zaso ya mwana te au boti mwana mozoko wa ko encadrer mwana te et belé pe bazana ba pana bo bazara bana ba bonne vie et ça la tête de basara ba ki ndumande baba pauvre encadrement pour na mwana ya moi c'est to mwana mobale c'est très important. C'est très important. Il y a un bana miki na bana miki ba ko coucher na bakata ensemble na bakata ba chambre bino ba parents bolali bo yebite pourquoi bozoko ko encadrer bana na binoté. C'est ça. C'est ça mon ami. Tant oboti mwana il faut ko encadrer. Et moi na so comme un certain âge tabou za la raté éduquer mwana na yo te ya mwana na yo lo bana makambo oyo sengeli ya yoka. Mieux vaut qu'on ait pas une yoke et yoka libanda. C'est très important. Nous tous là-bas na bataille on a ba novelas bon. Moi, je ne te condamne pas non plus. Hein. C'est mon cousin. Bon. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je te pardonne, mon ami. Merci. Merci. Pas de problème. Merci. Merci. Je l'ai évité. Ce maintenant-là, le bétail de certaines raisons. Là, je tentais d'aller éviter aux maladies. Mais j'ai couché avec ma fille. Pour se rassurer bien. Pour coucher dans mon soin, la maladie peut poser maladie. Peut-être Dieu t'a épargné parce qu'il nous a mis aux innocents. Non. Moi, je ne t'interdis pas de continuer avec la fille. Mais si ça n'engageait que moi, si ça dépendait que de moi, en tout cas, notre relation est bonne. Tu comprends? Nautica, bateau ya sangana boba nzoto wana, en tout cas, il y a moto. Et là, on va se mettre nzoto wana yébité. Et là, on va tika yébité. On continue la relation avec pourquoi? Moi, si y a bon arrosane, le cas repère ça hôtel nanda kwa dibala, exact, absolument rien du tout. Na monité, il y a pas. Voilà pourquoi Kimi n'est libala parce qu'il y a évidemment que Azane loko ya malunga repère ça yonanda kwa dibala était. Tout ce qu'elle pouvait te donner comme bonheur, nyonso wana déjà expiré libanda. Et ça expiré parce que ça va fille à partout, ça va fille à partout. Et dépendant na boss nous soit koya babi bon, non ça bango trois ndumba mo babi na ba. Ba mso ko ba bon nga na vendre nga na champion nga ba ni na péter ba bouteille nga, bino bo vendre na entre bino ba fille bozo se masturber. Ah, ba vie à vie les arabes.
Vie à ville, c'est ça. Vie à Boutou et à Bongo. Il y a moins de vis à reporter. Oui, bah, 4 coins à Moukili. Oui, bah, ma belle madame aux années. N'a pas marre de 42 minutes. Boîte de nuit, marre de 42 minutes. C'est par là qu'on comprend que, ah, Moukili a tatan Zameza Bouye. C'est ça la ville énorme. Vous allez rappeler que goubé. Il faut que tu très bien avant de kende. Yo zaba pesi au marché au kendozu mikie ba bengo na téléphone ya mbaraté ba invité yo kuma okima ba benzo place tel o linga ya mangala ba téléphone de o ya ku tuté. En réalité loko fana pesa onde ya mina. Oyebi no fana pesa ngwa mishu. Mais Nathalie ya mishu ya mona yo niveau de gagena misu makasi. Il fait ça yo. Parce que wana ya maman na cop ya maman na chile na bi que John a ko libérer so mukie ko za ba 10 000 balles. So mukie il ko za ba 10 000 balles. Alors Maria tout be banate. Na muito onde do que no pela ndenge mo ya décharge au ciné papier que na ke Lubumbashi so na zongi na retour na nga na pesa yo autant so na zumbongo na nga. Wana fait na nga ya masolo na ba petit mususu na présenter ba robela pe mutu yo zate. Parce que ba petit on a des vitesses ba ke na ngo ba ndene na roli mu ndene ba ke vendre ba Dubaï na ba circuit na mo na ba temps sur 2-3 mois. Mais yo na pesa ni Congo. To so longo pembe. To so la pembe. Ba libéro 10 000 balles na yo. Nga yo tsenga 3 000. Po to ko za 3 000. Po ya ko mo ma kasi na peso. Utiki nga na 3 000 nga yo juste 7 000. Po normalement vous faites comme la tamo 5 chaba mais la teka papa par rapport yom do ça boulot nga leli au car marché. Bendi 7 000 ça je te permets. Nga ili nga 3 chaba nga na tena poche. Joana adi amatfe azana mama na shiko ko sala tena ba Lubumbashi on azana ba villa azana ba hotel ya danger. De ko yo comme hotel mo ya zena funa ta non nga ibisenga wa. Te komi tungsate. Yo ko comme penata msu na villa na esika ya fanaka. Villa ko esenga pena yo fana villa na ye. Ana mama na chikon soko pangi kitoko sali makambo kitoko tamso ko uza plus wana mais yo ba plus oza ba miveno so zone tali yo ngaila nga 3 000 balles nanga. Komi tungsate pesa na mina. Na pesa mina poni. Yo za occupé. Pesa mina parce que ngala bala. Na tika ba jour muki ato sa coutumier. Semaine prochaine coutumier ça jeudi, religion civile ça samedi. Donc nga makambwana bon et ça peut pas bien de benga merci. Pour le open nandima ki keto kuta na pona ebiso ke nga bakopo ko be ko pesa ngangu. Ata mutu aza kanda ko yeba nene ko apaiser moto tension, o pesa nga na poza o seka, mo pesa nga na poza o sane. Non balati. O bala nani? Mobali. Nani o bala? O mobali. Nani aso bala? Mobali mutabala moi. Yo muto zo bala mo ye. Nga mobali a proposer nga bala nga na ndimi. O za rappela mobali? Oh. Na moi site. Te ne bi ko za moi simenga na bi ko za mobali ta. Te na za na mobali nga a proposer nga bala nga ina tika nga ba jona tiki yango. Donc tout ça là non ba balulo za rappela mutu mo pe na ko bi ba boya zo ko pe une fille sérieuse mo na ndako pe na ba ko to pe na parler ba. Bon kamera bon on est silité. Bando kamera na tango na midi na pokwa kaka ye chiffon wana. Denzamba lokota sali yango ngolu na bala. Te meza ba chiffon monsieur sur ga na école. Mo ni ba photo mususu. Et sur ga ba pango c'est les tableaux ba pango c'est tableau na sur na se retrouver na poubelle. Ko nga chiffon nga suki kana tableau te. Yanga pende mati eningisi mokili yanga penda do tina ba TikTok ba lobela ngo donc ça c'est respect na ko mbola ngo azaka na kongo ala kini po yo ndeka na ba kilo ndwana ba save mo polo ndana save mabe o ngo tuna vie privée na nga mena ndé no tuna vie privée te no linga na ba yo partenaire na ngai ka vie privée ni yo bombela nga poto yeba na so ba vino so ni to sala to yeba ni ba balula très bien te nga vie privée na nga o yeba ngo nyoso te
oyo yebi ezaka ke ozola biso ba cop tokei mais nga moko vrai nga pe nazali na bomba donc noko na pena bimisila na pena babala ngo Jésus Christ ba tu suba kuta likolo na bala pona banenga bakini pena Maria yo ndoko nyoso so moni photo no pena na ngo ndima risque azo otona ndaka libala neti yo pena libala opesa neti opesa mobile loni eloko moi ça pesa ndaka libala neti yo lo ni moi ça pesa ndaka libala oyo za par tous na parlons pour ça là oh ba tout mboko mo film prendre braza ko ba ke tourner ba film porno okenda oh non kunengeza boy no komo boy za wana banini boy balabi ye kaka soko zuye banini kaka osale maramu tout 10000 balles osala manager use eloko pesa ndaka manager mutu nyonso na via zala pena mutu nyonso na via zala le passé na ye mutu azanga le passé azate eza batu misu bazala le passé na bango zaka maser amoni ki maser esimbita komine ndumba eza peka le passé eza lokwa ba biso tozaki ba ndumba na moni ke kindumba ngoti wapi na bona nganza ma épargner nga na zo sida te na zo infection te na garder ka toujours couleur na ngeza ka kitoko na zaka toujours kitoko na na baby te bana ndima bala nga mais faut na bala nga siko vient ngoti wapi te faut bana na on a kamwe 40 en fait na kamwe pour être ngabo na ngabete ngana mona binoka ba film ondere bosalama na binoka pona kindumba bosalama na binoka pona balula mais ovana pena na ndako libala bena mutu na ngana tsalo kanza ngote to sala kindumba pona circonstance à vie po bobimina ba tololenge nyonso na vie de risque kuta mso roza pe film ko se retrouver na ndako libala mobota te so to mona ba fa ba homme de nuit toute la nuit po yo obimina ba to mso oyeba te ta dame na mangote ngana na zema emo na bala na zema emo na zema emo tina obala bena na zema emo mais on sa libala ya mobali na ngobala nga Dieza ka bongo oko uta po ke yo ko kende po zongi bazoba ndi ba uta raté auti bazongi mais ndeti nga na telemi de la salité na popoli maboko za vie bon comment on a ibsenga te po anikas parce que binga na téléphone olo kamara fa ibsenga ke yuso wana siko na ebité ko pona bozonga kana amina usati luka batu mususu oko sa pe click mon boye ya ba finde tinga longola nga eza peka bien monde to kuten beso kuten nga na mbali nga koloba makambo muso babuzo batepo na changer da statut na komi da moi ça mutu en tout cas faut respect pendez à lebele respecter nga to kuten nga na nzela respecter yo momo na tate ke na lati lo nga normal te uleti lo nga mkuse ndo la te na lati nga normal pour la mais ozili motiki esi na malembe eza le quoi malaria na omela ba kiss na non na traitement tina aussi ça nyonso na telempe na biki ezala nango no bala non na pe na zemi na bota donc ça vie na ngai comme mususu ba via kala na tiki on ozongela on te eza balobani circonstance mo yaka ke fona sala ngo na ndeko luka mtope sanga sengo du coup benzamba tinenga mbali na nga jeune garçon oku na kutana batata na kutana ba ngata na CP ça ba combien de fois mutu ba tatika sanga ki abala nga mais moi jeune garçon na nga bébé butu na nga CP na nga dino Maria to bala to sa foyer ensemble to bokola bana na boya ngopani. Parce que moi c'est bon mais personnellement nazara étonné même le mariage yemoro aza étonné place azala mona ke mariage azobala la tapana pembe bon mokilongo ezaka bongo ena mai mso ekufela mboko to mena mboka mpaya mutu mso avec appétit avec joie nazama ekufela mboko bon bref na éviter et comme tout yo pena boy na baninga bakili bon mbona ota msusu kaka bon te mobali nga za moi kina oti potote azamona kina azaka moi kina debuya pende ba jeunesse ba debuya na bango azane pete mutamituka azala ba avion to azala ba villa te azane ka mobali normal nde yo zali a préféré ce bala ka nga chiffon oyo lobi ke chiffon mse suka na classe nga chiffon nga suki na classe te et ke université ke sili likola ngo pe pate ningisi mokili eza vie nande ko luka libala yo bati na ndo tambola neza iko tambola za volonté na ngate na za so na vai na raison na binzambe ero na bala na nga nzamba yo ka pe prière bandumba nzamba zaka nzamba bakenda église ata biso pe bapagano na confort na biso nzamba yo ka libonde la yo ka passe za mutema a préféré que na bala nazo bala na mabete bala na yo eza mabete na ndenga faute o non na boye ko bala non na bika o ngana mona rapona ndenga na mona lo na vine ba calcul ngala za na mutu ya yo na en tout cas na mutu na ngati siko na mona ndaka libala te na mona na liputa te na zena munene te nzambe tsa na mona te depuis que c'est mon temps super comment on a trop mettre bimina pour niveau il y a fortement les cas non on a la que ma bête de solo yo partenaire na na call moi ma casse na zolo bateke olongwa na za nga pe intérêt te oloba ma bepo na ngana ile wote tout ça la balula c'est le petit chien na petit tombo tika vide ka pona ba santé yesu tika tombo ne vide abima ya osamsa sala onka ta pona bilonga batu te donc biso nyonso to za bana nzambe osana mutu na tu na ye le gars appelle les atouts, n'a pas ni comme il parle, n'a circulé comme il tire bosso n'a, n'a suivi par n'a kimia,
mosala nano osala yango te eloko nazwa kuna namoni su te mpo eloko na ndako luka na vi na luka na mokili na lelo ezangisanga pongi na ndo banzambe yanga aza wapi nzambe okelinga matini nga mobali nanga bon bon eza important te nayebisa oyo na soleil na mobali nangasikoyo wana ezalaka informe oyo sikoyo ekomi vi mosusu manaja ekomi vi moni oyo naoloba naoloba naosala baje te naoloba no mpendake mwasi moto aoloba oyo ekomi vi mosusu mobali nda ye mpo abalanga apesanga valeur donc nakomi na baprivé mo te nakoyebisa bino defo nakuta mpo mobali nanga naozalaka toujours mwasi na ye nakuta mabe nakuta malamu naoke ndima samedi wi to naondima wi wana pour la vie naondima te mpo na ndimi wi lelo lobi nazongeli vi na oyo ya batelefone simba bezongisamina nakokango su te eza mabe te benga mina mina aza na ye po apeza mpe ya mbongo ebelaka ozwa mpe sungi ye mpo aza mpe na makambo esenga aza na mbongo. De toutes les façons, on a torté, tu as raison. Aux amours à moi, si normalement, moi, je suis souvent dans la libala, peu importe la bêtise au salé. Merci pour la comprendre. En tout cas, je suis un balai de bowling à Penza. En tout cas, tu es à Penza Rolling. Beaucoup de temps depuis là, vous savez combien de temps déjà? Eh, manager, on a vu dans le bâti. On a vu dans le bâti. Pour qui les a compliqués, à côté de l'eau, bon, moi, sans côté, on va plus en forme. Bon. Pourquoi vous avez un sens? Et pourquoi vous avez un sens? Si mon bal a sepelé, n'a pas évité un mois, si elle est le rose. Il y a un lobby pour vous laisser dans le demande d'emploi. Aussi, le carabay, baba, kirikilo, moi, d'angi. C'est le mot à scandale. C'est le mot à scandale. Pour ça, on va tester à volume avant. Ah! Mais belé, bah, tout là. Eh, manager, j'aime pas pour moi. Tu as pas la bonne, on a confirmé pas là. Ça pour la batunion. Ouais. Azapé. C'est bien. Donc ça le verra bien de tout à niveau aux invitations nous bah mon. Ami na la campagne te na pesa invitation ma bi jour à fête na ngaza marambo sala. Bon na campagne na ngaza mutu aza na mutu mutu ça na occupation un jour wana samedi. Mais yo ko ya na fête na ngaza problème te. T'as pas de problème non on en a fait. On a attendu. Non on en a fait. Non ya. Atinenga message. On a fait sur Robi na makasi. Tout le monde a beau frère na biso. La voix du peuple au city à bien. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yangoyo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, et ça la étoile de la presse. La voix du peuple.